Bandeko balandi Kanai une télévision mingi penza émission sur terrain mbote na bino pe boye malamu na Kanai une télévision ya solo nde boye bika émission na bino sur terrain tolobaki pe toloba toujours tozalaka na bino batu nyonso. Cette fois-ci c'est le temps maintenant de députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa lelo toyena mopona miyakala mu honorable Mboka Zala na elongo tozo tambola total la circonscription électorale na ye ba kokoso nini akutana kanango pe nini ya malamu déjà oyo depuis abani na Assemblée provinciale ya Kinshasa réalisé na kolela na to pe na ko défendre population na ye ya commune ya Kalamu. Présentement toza penza awa na quartier na ye commune ya Kalamu wapi ye mokonde akotalisa biso pe population pe akozanga te koloba pona ko lobela bolamu oyo ya honorable azali kosala bango na Assemblée provinciale ya Kinshasa par la voie de défense. Honorable tokati to mona honorable akopoussa na lombango te boswana ensemble bisika tozali. Mbote honorable. Mbote. Awa toza wapi précisément? Ah, toza na Kauka sur avenue Construction ya Suka pe bimisa biso na Matonge. C'est bon bandeko bandi bo comprendre que toza na avenue Construction na Kauka. Awa nde tolingi toyeba honorable Mboka Zala nini ezalaki to pe nini ya malonga oyo esalami uta yo ozali na gouvernement provincial ya mwana mboka Jean-Tiningo Bilambaka. Non, de toutes les façons, d'abord, nous remercier le gouverneur à Ville Kinshasa, Jean-Tiningo, na Oya Sali Katinabiso, puisque ça fait 14 ans, Batozako les calçousouté, Oya permettre biso que Matiti et Kangamaka Aoya Foulou ya Mounene, mais après ça qui biso Makokinyo, surtout pour te la Foulou Oyo, et Kokwakozalanzela ya Batuba Kwakoleka. Po normalement bakuluna babandi bazali kwa kobomba na so basali baction na bango kuna ba ekobomba na awa mais lelo yango wana na ekolakisa tala ndenge nzela lelo ekomi oyo ekomi kolekisa batu nyonso tu suite ya lelo ke babani kobongisa bongolo lelo epesaki biso esengo makasi ndenge babani kobongisa bongolo et permettre biso lelo ekomi kutu moko secondaire ole ke batwa leka na bongolo batu surtout baza kolekawa pour kwa okota Kauka Yolo Limete tout ça nzelo ke yango wana bandeko balandi tozoko bana honorable Mboka Zala totambola na bisika nsazo mabiso epe wana kaka akotalisa biso bankoko nini oyo azali kokuta nango na circonscription électorale na ebongo na bosente za toujours na ndeko grâce de mi arc-en-ciel bisika pisusu émission soki eleki na kana ekin esuka kana arc-en-ciel yepe akolobisa ba imboka to pe population ya Kauka o bazaka mingi to pe oyo bazali na kotalela honorable Mboka Zala tozoko ba toujours kotambola honorable na bité soki avant grâce à zo micro za likambo baksa avant continuer banzela. Oui, n'engana bakisa plus que remerciement ngali kaka na président de la République na maibazai ko sala bango na gouverneur à ville à Kinshasa Jean-Tiningo Bila puis c'est surtout tali bien lelo awa même na Kauka na Yolo partout ozaki na ba fulu o etonda mais mutu monga ko koloba lelo likamba fulu te au place bongo fulu telemi ezali boye na Kalamu en tout cas ezali lisusuté d'abord to sengi bango merci puisque kolongo là-bas imondus ezali na bambongo ebele mais basali nyoso tout balongo ba imondus wana to pesi bango vraiment bravo na likambo basali soki oya ko contrôler nga ko koloba mais na likambo wana nyoso tout etalaki fulu o etali nyoso tout en tout cas gouvernement provincial les osale fort pour ko kolongo là-bas fulu. Ndeko honorable s'il vous plaît tokati omuke malobate kasi to rappeler tozaki na ndeko moko ya raski na kutaya koleka pona mamwetali Kinshasa bopeto bolongoli ba saleté mais il y avait une contradiction entre la population ba bengi na boy honorable malokuta na ba électeur na yopo sorobi kala vous avez réussi na matali salité au kamusanga po ba appel ezalaki to pezalaki jour en que salité ezana commune ya Kalamu ce qui peut être à une partie vous avez réussi c'est pas toute la commune. Oui, dans le bien, dans le place où surtout à sa réservation où il y a bafulu. Tozalaki a tozalaki na 5 places où tozalaki bafulu, lelo place wana lelo bafulu wana ezalité. So na moni ke lelo mutu wako bananga alaksanga ina Kalamu ngomba ya bafulu moko yali eza ko traîner baza au sala ngote en tout cas je suis prêt pour na répondre. Na le place bazo boaka ba imondis o ezako tonda. Mais na commune na Kalamu vraiment en tout cas na mona ki yangote. D'où sikoyo basali effort balongoli yango. Ndeko journaliste na mobe na ndeki tozo sala soki bandeko basali likambo to sepela. O basali te to lakisa bango bakoka kosala. Mais soki kaka tokomi koboya ma nyonso tout pe basala ki to ba eloko moko esalami te. Non,
Parce que nangolo bana komi na kalamu to komaki ba mikanda to ebisi gouvernement provincial que batie la biso ba minda. Dernièrement, le gouverneur a vu la Kinshasa où il a pesa ba minda. Tant la pesi ba minda, déjà na beaucoup mess na biso pour se mtaza représentant, ba bandi déjà kocha ba minda. Donc eko komati na bakimwenza ti na wapi partout pour se tozomona na ville déjà et c'est bandi ba minda. To encourager bango pour l'éclairage public et bandi ko ya malembe ti eko koma partout ti place to koma là. Côté wana et tant que ngai mokomeli puisque toye ba rôle ya député azali nani député azali molobeli azali mutu o azali ko voter ba loi azali ko landa pe suivi et loko nini salamaki to komaki na ba congé parlementaire na biso que non gouvernement tshela biso minda na kauka tshela biso minda na yolo tshela biso minda na matonge tshela biso minda na kimbangu. Abandi yango côté asendo déjà so totali bien babandi ko tcha ba minda il faut to encourager bango po ba kitati na ba yolo matonge tout partout ezangaki ba ko wakocha lokola babandi déjà initiative wakocha biso faut to encourager bango biso tozali au na contrôle oya kocha tembe babandi ko tcha na minda te ba pesa ki bulkume sa kalamu ba minda te aya ko contredire ngai à ce moment là to kolo bango mais o etali fulu na koloba bien na kati même puisque ba fulu nyoso tout ya komi na kalamu ya kalamu ba tchaki yango na kauka ezalaki na kauka na veni université zaki mi balé na orthodoxe et yaki mi balé na hôpital ya Onatra ezalaki liboso ba longoli yango nyoso tout oyo yalaki awe ça plus de 14 ans que ba longola yango te voire même que ce zamba de bazoloba mais au monique na kati nango gouvernement provincial et longoli yango mais o ezo salate nandambo ngba banda tokoloba yango tokoyeba ni tokokosala. Voilà totiki ndeko Saradu to pesi nzela na population aleka na koloba oya malamba moni to bundi pendant presque 16 ans na kati na balo batika rande ba leka lelo boité et nous avons fait des démarches auprès de notre député pour voter la chose de voter qui est en Rwanda parce que c'était de notre devoir tout dans la simanaye tout dans la tala mission de voter ta commune ta mission de commis to landa qui est penza la loupe to tela qui est tenté le likola atali alo batunanga bango batafutanga bango yefuna sani na sepelisa bango il y a une démarche ya sala kiti to ko mona ba yeba longo ba fulu mission sala qui en tout cas c'était grâce à lui ça il faut le reconnaître on se reconnaître vous avez ingrat il a tout fait pour lui il fulu et longo Zama sungi fulo elongwe yango tika te kola kumbama en tout cas yepe merci longoya mama fulo soke longwe ezaki moi musala makasi to kanisa ke na kindoke kota kina kate parce que batu soki baye ko bwaka wa baye ko bwaka donc biso to lale batu bazako ko bwaka mais tango ba ndeko misusu basalaki mwa processus moko po baya kolongola yango ça nous a plu et tozwaki yango na maboko il faut pas que bato misusu baya pona ba intercaler par rapport ya makambo toza kosala ba intercaler biso. Nous sommes entre l'église kimbangiste na école catholique mais si nous ne voyons pas le bienfait de tout ce monde là biso tolingi kosala moi eloko moko quelque part pona to éviter que fulu ezalawa qu'on nous laisse le temps de le faire hein? Nous avons demandé une fois avant fulu elongwa il y avait fulu mususu ezakawa mais ce que nous avons vécu c'était catastrophique. Le bourgmestre est venu ici à Yakina Soki 2 jours après accueilli. Mais lorsqu'un individu il se donne cette peine-là, il faut qu'on l'appuie. Les Kobalandi bo comprendre que sur terrain azo continuer tozaka na commune Kalamu a tokomi na bongolo toujours honorable bisika misale salama mingi penza ye moko loba na population na ye honorable malobomboka yo. Bon, on a remercié d'abord le président de la République. Na remercier gouverneur à ville à Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka puisque lelo oyo so totali bien gouverneur yaki kocha Pierre awa po abongisa bongolo depuis indépendance jusqu'à ce jour pont oyo basalaki yango te mais tala lelo oyo bayi kosala pont oyo pona avantage ya
commune ya Kalamu. En tout cas, tosengi bango merci beaucoup. Bato bazalaki ya kondimate bamona ndenge misala ezali kosalama oyo ezali ko permettre que oyo kozala lokola pe saute mouton. Pour na lingi même kolakisa ngo te et kozala même fier oyo ya biso bana Kalamu. Au-delà ya route Bongolo, okolo ba suni ni bosenga na yo pozo remercier chef de l'État, gouverneur Jantiningo Bilambaka, sikoyo au-delà ya Bongolo pona commune nini soko senga o ba ko sela yo pona commune électorale na yo. OK, nazali ko senga po tozana banzela musu lokola Kimwenza ti na ezo na nesalami nanu te soki totali na maison de la Bible kuna libulu ezali ya munene na kono laksabino soki basilisi pe bakansela biso po banzela wana eyali nzela moko principal puisque banzela onyoso baza kosala na bakianza oyo ezokende ti kuna soki ya Kimwenza ezali malamu te ekopermettre esala malamu te. Tozali koremercier bango pe basalaki nzela ya université oyo lelo ezalaki malamu. Vraiment, ceux qui basali ko sala photokumisa. Oyo nan basali pété to lakisa bango ke oyo basali nan te bayeba nini bako sala. Merci beaucoup. Honorable misala ngo sa na compagnie ntope na compagnie ni plutôt ezo sa misala o dirait ba travaux oyo. Bon, on dirait ba travaux ko mais la pena mingité yo mo zo mona dirait ba travaux entre temps siko na koleka lisusu pona zwa quand même responsable ya société azali kosala poto solo na eto ba ke dire ça combien na ko pesa te ke tango na sana précision na te pona dire mais misale bandi d'ici peu boko zwa quand même ndenge to ko fixer bino pona dire ya travaux ko salama. C'est bon bande ko balandi botala binomo botala ba travaux botana bilili ndenge la ba travaux ya nzela ya Bongolo oye umela ki penza boso de temps molai nzela oye sungaka population ko uta na changu funamo amba pe lukunga obasa la nzela oye en tout cas boko bakanda image grâce Dieu mi na population. Présence nangeza na pesino merci na mokonza mboka gouverneur de la ville. Merci na honorable Eli Mboka Zala provincial. Ah mais bébé mingi mais na grâce honorable Tolande la boulot na bika esimba mokonza umela coup de chapeau. Merci beaucoup madame. Bon présence na ngai awa eze sengo mingi na komona numéro na biso ya commune Kalamu na assemblée provinciale Papambo. Et puis na remercier ba konza mboka na o ba osala pona commune Kalamu to souffrir mingi na nzela o ya Bongolo. To pesi merci na numéro 1 à Ville Kinshasa, son excellence monsieur le gouverneur Jantilingo Bila, donc Nzamba Pambola yo et puis merci na honorable na biso Papambo. Donc mingo lobate to ra na sengo pona nzela oyo to souffrir mingi nzela oyo ememaka batu bautaka bakingasani batu bautaka ba njili bakagambela na nzela wa Bongolo. Donc esengo na biso toza na ora yango wana pona nzela oyo. OK, merci. Bandeko balandi émission sur terrain bomonique to baki journal les a très chargé pour na moponami ya commune ya Kalamu honorable Mboka Zala to tamboli bisike belé wapi ye moko akotalisa biso na maloba na ye puis ba demande monsieur ozanga te koloba honorable awa tozapi. Ah toali na rond-point zo oyo kokota na kati ya commune ya Kalamu soko longwengaba et ko permettre biso pokota et ali awa. Donc rond-point ezo oyo ko la biso fierté ya université. Koko soni neza awa na rompo po kiti biso awa na rompo ezo awa ni nezali pena makasi mingo ezo pesa pasi pona yo pe bosenga na mba mako koko so makasi to sito solola ki na mama ya environnement oyo ako permettre biso poto ko luka banani bakoko sunga biso poto bongsa rond-point oyo ezali image ya Kalamu oyo ko permettre ke ba esu ba ye ba kwa kotala yango wana moni ke to senga ki bosenga na biso ezali na gouverneur Jantiningo Bila to kwa kochana maele na biso na kati ya rond-point oyo et kwa kopesa nanu elembo ya sika. Mais je crois que tokomaki tokotala toeba eloko ni toko kosala pour permettre biso rond-point bonga po ezo senga ba moyen po ya kobongisa yango pona ba infrastructure tout cela pour le ba bongisa yango comme bien ezo senga ba moyen. Mais ba moyen wana na kokolo baba kuna ngo awate na télévision et ko senga na bureau tant to koma et pas ya Bozarana ensemble na li président ya environnement ya développement durable au etali makambu ya commission na APK. Donc natali makambu ya environnement ya ville ya Kinshasa Mobimba.
yango wana oza kotala lemsu moninga koto na kena commune mususu na kena commune mususu mais commune o yangai nazali nazana mikakatano ebele mais na pesi merci mingi na gouvernement ndenge babandi nanu bongolo vraiment en tout cas wana félicitations ndenge babandi elengesa lelo côté kuna ya Kimbangu moya kokoma ngo kuna te puisque basi babongisi yango na université awa makadam basi babongisa ki yango awa etikali kaka rond-point na Mondele Ngulu soko tali Mondele Ngulu ezali bien te ki mwenza pozwati okoma na victoire ezali malamu te wana tozali kosenga na maison de la Bible ezali malamu te na sima ya commune na maison de la Bible ezali penza ya kobeba yango na monaki ke na lobaki ke il faut lolaka to loba soki bakonzi basali tozo remercier président de la République tozo remercier gouverneur à ville à Kinshasa Gentili Ngobila quand même na ndambo baza kosala puisque so totali na commune na biso na côté lengesa batoucher mamuke batoucher soki toko totali bien awa na université batouchaki yango awa tout batouché mais qui mwenza batouché te bakosala biso na conseil mettre besoin de la Bible batouché te awa na rond-point awa batouché te soki total Mondele Ngulu batouché te yango wana tokosenga na bango baluka makoki mais naza koloba boy biso toza mibeko biso tozali ba edi tokoluka ba moyen puisque toyebi ke pour le moment gouvernement provincial azana ba moyen te touti na covid lelo tokoloba koloba oete mais tozo remercier bango na o non basali na temps oyo ezaki difficile toko kosala toko solola yango na président na biso Godin Poi toko koluka voix nini oyo gouverneur à ville à Kinshasa akoyi koluka pona ndenge ni pona ba recette kozala poto toucher ba place ezangi vraiment en tout cas devoir na biso yango wana devoir na biso mandat population tindaki pour permettre biso toko koluka les voies et moyens et ko akobongisa yango to biba na kini bozana ma patience muke puisque covid EP et bomi makambo ebele na monde entier ezaka biso na Congo awate na monde entier so totali bien biloko musu peso santé bazala pe na pasi biso sur la maladie komi lokola moi là ebando kende to ebandenge ni toko sala poto lugato développer commune na biso soki totali bien penza mikakatano na ville ya Kinshasa za vraiment ebele yo za président ya environnement ya assemblée provinciale na ville à Kinshasa nini vraiment au bozo sala est-ce que babilo mikakato tout bon résoudre au même moment et c'est aussi là si to comme en 2023 elika na biso ko simba po ezali kambu yanga na yo ya biso nyonso to ke tant que congolais po makambo etali environnement ya mboka Kinshasa ezali po na président de la République te ezali po na Gentili Ngobila te ezali po na biso pe ba député te mais ezali po na biso nyonso tout puisque soki lelo oyo tolobi to futa taxe tokende lelo puisque so totali développement ya mboka nyonso tout na monde entier développement na bango ezali taxe soki taxe ezali et au permettre biso ke toko ko se développer mais biso tolobi ekosimba les voisins moyens tozo luka moi ba taxe par-ci par-là bomoni moi ba edu to comme ko sala o etal biso na provincial be di wana soke bando kotsa mbongo e ko pesa pe gouverneur makasi aluka abana ko bongisa banzela na ba commune na biso donc elika na biso ezali 2023 to ko bongisa e ko bonga naza natif ya Yolo né grandi na Yolo bon nalingaki na meka koyebisa bakonzi oyo bazali kolo premièrement eza ba route secondaire ba route secondaire etalaka assemblée provinciale gouverneur na biso ameka kozwa pena na no soin ya kozongisa pena kosala kotsa makadam oyo etali kimwenza deuxièmement soki ba député neti na moni député ndeko député ye honorable Mboka Zala na bonne foi na ye aye pena vers biso pena population pour nous expliquer biso donc bato boye na assemblée na ndimité ba kozala ni sata 5 pour alati likambu wana souci wana donc on senga na monsieur le gouverneur Gentili Ngobila oyazo kambakin opesa ki biso slogan moko kin bopeto to bosa nyango te to yebi kin bopeto mais où en sommes nous maintenant tala lelo kimwenza eza nzela oyo koki kosala yango eza député akoyaka ka plaider pour na biso mais eza musala na yo papa gouverneur ozotala nga naza komona yo boye zwa conscience slogan pesa ki biso soki osali mabe papa 2023 pe eza musika te ekolanda yo tokotala rendement na yo
donc problème ezali awa biso toali ya bachauffeur na bareceveur angle nyonso ya rond-point eza mpo na biso ezodépend na biso donc tozalaka na volonté ya kosala salongo de temps à temps mutu moko akoya kosoutenir biso na mwa biloko mwa boutillage aza te donc nde eza rond-point oyo ezodépend na biso moko tozanga sikoyo babiloko oyo akosalela misala babuyete eza te bakupukupu eza te bapao eza te bakongo eza te siko awa na komi na kalamu awa donc yolo ekoma kodinda inondation par-ci par-là banini bato yolo bakoma kodinda awa nyonso awa donc yolo ezalaka kodinda yolo ezalaka bote yolo ezalaka kitoko makasi bacarnive ekoma boucher banini koza mai ezali ezouta na bisina soit na école bwanya oyo nga nazomona oyo ezomonana na mpani na biso awa donc école mpe mwinda oyo yango mpe pénalisa mpona mai elekaka terase donc epénalise makasi donc awa nde eza sikoyo towana besoin ya kosalaka bopeto awa chaque jour donc tokombaka tosalaka salongo chaque samedi mais pour le moment ezanga mwa soutien ya moto akoko kosoutenir biso mpona makambo oyo te rond-point nyonso ezalaka kitoko oyo ya biso rond-point eza malamu te ndeni awa nde ezaka minde banda kopela awa bakiti bato bazovanda mwa kotanga mwa journal na pokwa mais ekoma salite mais ezodépend na biso bato bandako bazwa kobwaka bapoubele ya parci par-là mais biso tokombate kaka nakosenga na papa gouverneur na biso Gentini Ngobila ayebi ke banda kala na kati ya ville de Kinshasa mpona propriété ezala tozalaki na isika nyonso chaque quartier chaque commune ezalaki na bafulu bisika kobwaka matiti mutu nyonso soki akomboli na tongo azwi salite na yaki kobwaka na fulu union européenne mpe aye asalaki bapoint ya kobwaka matiti mais lelo oyo bapoint wana nyonso tu ezalaka lisusu te esika kobwaka matiti ezalaka te moto nyonso akoma matiti kobwaka na kalamu matiti kobwaka na terase tala ba rond point sokomi esika kobwaka matiti papa Gentini Ngobila po aresir kini bopeto esengeli asala na chaque quartier point ya kobwaka matiti ezala soki ezali te papa salite kotonda kaka kalamu. Voilà, honorable, en rapport avec Salongo qui bande kokoloba, bazani na ba outillage te osé la misala. Bino boza ba défenseur ba lobi na bango na ensemble. Maloba na yo o s'adresser et pas ya nani pour na ba outillage. Merci beaucoup. Wana na l'ensemble pas directement pas gouverneur te. Puisque kin bopeto adjoint Sido, to Sido solo ki na yanza na outillage yon surtout to luka po alba ki photo kita kalamu. Tozo kita na kalamu poto pesa pe boutillage to sanya surtout na contacter Sido puisque département na département ya li to lo kaka teke eloko ezali to tout en pas mukonzi mais na komona Sido poto lukato pesa na ba matériel awa eza ko senga photo luka opérateur économique ba compagnie biso po ba luka ba bongisa awa. Merci beaucoup na sepeli mingi na motivation pe na bato bosa misala bon bozaka ba outillage bato bosa msa bosa ya ofele Yangwana omoni ke na lobi ke bo photo ana besoin opérateur économique o ba ko linga ba ya to ça la démarche moko na mama ya environnement to ça la démarche moko to ko sala oyo quand même opérateur économique musuba ko ya po ba bongisa wa po ba yebandeli pe ba ko s'occuper pona bato ba komela ndeni ba ko sala puisque soki to peska bato ba sala lobi ba salite ba ne côté il faut peut total ba ko liani yangwana tozo lukato bongisa yango Mama Letisa zo kangai ndenge nazo lobawa ayebi keno ndenge na lobi to lukato bongsango na lombango to ebandenge ni to sala pour permettre biso to avancer. Maloba na ya suka pona mkwalo na émission sur terrain na population na yo ya commune ya Kalamu particulièrement et puis lokola moko ya commission environnement ensemble na bainyoso bazolanda yo ya ville province ya Kinshasa. Na lobi boye puisque naza président ya ville ya Kinshasa na lobi ke kin bopeto etali biso nyonso tu puisque soki totali to négligé yango biso moko tokozwa ba maladie place yo vandi na lopango na yo place yo vandi na balabala na yo kombola longola yango po e permettre biso lelo biso to na propriété puisque soki tosali malamu te ba maladie ekokomela biso ba maladie wana ekokomela biso tokokoka pe kozwa kisi te po tokokomisa lisana mais kosalisa ya malamu eyali totia bopeto kati na bandako na biso soki lelo biso provincial tozako ko animer kin bopeto pourquoi ezali moko oyo kati na biso oyo ezali comme eloko na biso tokoki kosala na kati ya musala na biso donc le site kin bopeto ezali ya provincial yango wana na sengi na bandeko nyonso tu maloba bolobaka ekomaka na likolo
député rôle na ye ezali atambola te abwaka bambongo wasabu te. Député rôle na ye ezali ya kosala mibeko, ya kosala baedu, ya kosala ndenge nini kosala contrôle. Lokola neti na yuti koleka awa natali ke na rond-point awa misala eza kosalama te, oyo eza kosalama tokumisi yango, oyo esalami te mpo baluka basala yango toza kokumisa bakonzi ya mboka. Yango wana na suka na nga na ngaki naloba boye toluka le voisin moyen ndenge tokozwa makoki po mai nyonso tozoloba tosala soki toza na mbongo te tokosala te. Yango wana omoni ke biso na provincial tozosala effort mpo totia edi oyo koza na bataxe mpo population a souffrir te, mais population azala calme, mais mwa mbongo wana e permettre biso tosala nango misala pour Kinshasa na biso échanger. Merci Nabino Baso Bandeko balandi Kanek une télévision na bosani Peter Cancelo asunga biso sous pour la diffusion émission oyo au moins que tozaki penza na musala sur terrain des cap webi que émission là sur terrain tozaki honorable Bembo Kaza to tambo na yelongo voilà to pesi merci na bana kala mu po ba biso bien sans problème. Au contrairement na otoyo kaka keso kiti kala muozo yo mais en tout cas to tambo ina kimia merci na honorable Mbo Kazala pour la sécurité merci pe na bana kala munyon so to bi ke to rozonga ga lisusu pour sur terrain ezana pour na bino nyon so to bosa tout rappeler ba député provinciaux nyon sa ville ya Kinshasa sur terrain ya bino yango yo tozana meto ko accompagner bino ba action na bino nyon so o bozana ngo nyon so wana ezaka rapona ko sunga population to mona ba port na bino na nzana ba descente oyo je vous rappelle na zala ranga motelongo na grâce na ende bomoy to sali musala yango pe tomso za ilobasuka msumwa mbote ne to bina bana kalamba mbote bele bana bumbu bana ngiringiri bana njili ba député provinciaux bana monga fula quartier kindele bino nyoso ba mbote na bino yangoyo grâce Diomi. Merci mifi na ngo pesinga maloba na sepeli kaka ponde toyoka kake na kala musoko kiti za ba kuluna bazara na yolo ba okanga bino me ba yambi biso bien alors merci na bana ya kalamu babito à kalamu ne boyambi biso vraiment bien merci. Bonne suite de programmes sur Kanek une télévision sans oublier Arc-en-Ciel, la chaîne qui nous aide aussi à diffuser notre émission sur terrain. Bye bye. Et Matondo Lisusu, à mon directeur général José Adolphe Voto pour la conseil na yo, et ça la question sur terrain. Et comme toujours, que ça moussa nango. Matondo Mingi.